Notre troisième invité na biso misato a Muto Boyebi. Alobaka malamu. Azali kimbangiste. Azali Muto yo, azali pelo mupanti sangoloko la biso. Azaka na télévision ratel ki bato balingaka mingi kolanda ye, balanda ye, émission ya bazoba. Po mona katamusu bato bazana bwania na Congo tamusu babimaka bazoba. Bazoba nde bakoma bata maele. Nani ayembaki gubala ayembaki ete bwania bakoboka ngo na se. Mais bazoba nde batombuli yango likolo. Ya sala ka émission ya bazoba. Bazoba nde bato biso to bengaka bata maele biso to Congo tamusu to mona bango bazoba. Alors bonjour Papa César Nguinama. Bonjour Monsieur René. Bonjour Madame. Bonjour. Très bien, Nzambato Sala, moi santé Zali bien. C'est vrai que tu as un problème dans Boka, mais moi qui m'ai Zali. Ah, mais oui, veste yo maintenant eza ya uti na armée o tundingi. Et uti na armée tezali ko lakisa ke tozali attaquer, mboka na biso ezali attaquer, makila ya bato tozali ko tanga, biso no surtout photo la ta esprit, photo la esprit oyo ya ko batela mabele oyo pour que to sauver yango, pour ceux qui to tiki yango mboka na biso yo kende. Maloke to ko tika te mboka kende. Donc cela veut dire ezali ozali civil, zala un esprit armé, zala un esprit ya soldat pour na ko sauver mboka oyo. Alors na papa César Nguinama to solana ye Simon Kimbangu. Source d'énergie pour combattre le Rwanda et le M23. Parce que la guerre n'est pas seulement une guerre physique, elle est aussi une guerre spirituelle. Ce que biso na Congo spirituel na biso vani na nini pour tolunga Rwanda. Yango sujet to kabula nae. Papa César Nguinama sujet au tozui ezali Simon Kimbangu lokola liziba. Pona epesa biso mpiko epesa biso makasi oya ko telema poto bunda na banguna. Alors merci monsieur René nayebi ke au devancer ngai parce que loko lobby ezali très capital batebele baye bangote. Guerre bitumba ezalaka mi balé. Bitumba spirituel ezali, bitumba physique ezali, mais nous sommes balé, il faut étambola ensemble. Donc cela veut dire que physique ezali, bo sombi ba armement, bo pesi batu minduki, ba sali na ndengo ba ko sala, mais spiritualité faut ezala. Pour ceux qui spiritualité ezali, ya ngom te repé sa force, ya ko longola soda ko banga po akima, ya ngom te repé sa force pour être ko gagner tumba wana. Na ti entre parenthèses moka moké, so ko tali ba documentaire ko mona été président Poutine avant qu'il na ko attaquer Ukraine. Au moment où il y a pape na bango orthodoxe, na ba généraux, na ba soldats, à qui koyebi saye que nous n'avons qu'à attaquer Ukraine, mais yeba que Europe par aux simanaye, Amérique par aux simanaye, na eko luka spiritualité na biso. Au moment où bazwa ki mai, ba boa ki li bango surtout. Et aujourd'hui président Poutine n'a qu'à Ukraine a récupérer le territoire européen même américain à distance. Donc cela veut dire à ça une spiritualité na physique. Alors biso guerre tozali na yango na kata mboka na biso c'est vrai que force zali armée na biso zali ba armement pe zali mais faut peut-être me côté la côté spiritualité. Donc on a c'est une introduction na yo au taper à côté te OK pena côté nga nazalaki spiritualité faut zala comme ça et engendrer mamoko physique. Alors sikoyo batu belé bayebi mamakambo wana te. Ba yebite que Simon Kimbangu a cause la source d'énergie na biso source de spiritualité na biso nini yoko lo bana téléspectateurs ezali rare yango no moni tozo ko trembaler batebele baloba no Congo Kinshasa RDC ezali lo kwa makasi mais comment to comme faible devant petit pays o amoké donc cela veut dire to aller lo kwa makasité makasi na biso ezali spiritualité na pesa yo ndakisa moko na koyebisa yo lelo soko zwi na kata Afrique ba pays ezo souffrir na makila na ba rébellion ezali ka Afrique des Noirs Afrique ya ba Maghreb okomona bitumbe zalaka te okomona makile tangaka te bavandi kimia mi bazali na kati Afrique pona nini parce que bazali na base spiritualité moko o bazali na comme religion d'état ezali islam cela veut dire bango nyonso bazali na kati islam et na kati islam okoki ko trahir moninga na ote okoki ko kaba mabele na ote okoki ko landa intérêt te po batu bazoka po batu bakufa mais biso lokola spiritualité wana vanité tozali moi muke na moi embrouillement ya ba spiritualité biso za laïque voilà laïque wana normalement et ça pour na bisoté laïque wana elaki biso na temps to na colonisation mais le photo luka religion d'état religion ne ko bundela biso nani wazali sauveur na temps wa pasi to luka mutu wana batebele bazaka na mwa muke ko banga bakanisa soki ba instaurer système de religion d'état cela veut dire ba mangomba msuche longwe non religion d'état ezali liboso ya ngom te banda ko pesa ba makanisa malamu na mibeko na ba religion msuche on a Maroc ba chrétien bazali ba église msuche bezali mais religion d'état na ba pays ya Maghreb wana ezali l'islam mais pourquoi pas biso parce que en Europe religion d'état ezali christianisme biso siko religion d'état na biso ezali nini d'où tant que tu as une embrouille ba religion wana tant on a ko loba kenon ki mbangu mtazali source na biso ya spiritualité pour la force na biso batamangoma msuba ko ni ba ko loba kenon
voilà pas été obéni ko tourner sikoyo moi mke dans temps pas siko to na ngolelo mais na voyez ça que banda histoire amboka na biso banda mabelo ngana to vandi za mabelo za sacré yangwana eza puissant yangwana eza na richesse siko na bomengo wana richesse to za nango bato ebele bazali ko envier biso mais bazali ko envier biso pona nini parce que bazali na posa ba boto la bomengo wana ba boto la ndambo ya mabele e bandi lelo te soko ta l'histoire amboka na biso Congo ko mona banda kala banda kutu avant colonisation mabele na so ba boto la yango kaka mais tant ba boto ni baye ba colon baye ba zui ba roi baye ba zui mais suka nango ba koko na so ba ne ko lela ke non ndeni mabele na biso il fallait bato baya ka ba ko ba richesse ba nzete ba ni tout ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 1921? Mutumo kabima ki otobenga ka papa Kimbangu. Ayaki ko tranquilliser ba koko na biso ki boza la kimia ngalo ko na ye, ngana za mubiksi na bino, bato nyo sundu ba okende, bino ba noir boko tika na boko, gérer mboko bino moko. Et makambo wana salamaki tant to comme en 1960 makambo wana salamaki. Avant to comme na indépendance le 30 juin, to mona ki makambo so elegaki na mboko peut-être tant so bolobela ngo mingi te, le 4 janvier. Ba le 4 janvier ba le bazalaki na minduki bazalaki na mabiloko biloko ndenge na ndenge. Mais ba koko na biso bazalaki na rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait 3 soldats mikuse oyo papa Kimbangu abimisaki. 3 soldats mikuse na bangwana bakimisaki ba belge, ba msu ba traverser vers Brazza, ba msu ba tiki basi na biloko na bango awa, ba batu mwindu bazalaki na ba armement te. Mais mindele bakimaki to gagner indépendance wana na kombo papa Kimbangu le 4 janvier. Suka na ngoto joaki indépendance. Mais tant que to joue indépendance aussi, mundele a saligé na makambo ya bato ba politicien na toni papa utako le kawa, baza corrompu, baza na posa ya bomengo, ba eko trahir na tango ya kasa président Kasavu bazalaki. Sécession à Katanga, Salamaki n'a sur l'histoire. Tchombe a joué côté wana, yena ba belge, bani tout ça. Souka nango ba belé na biso ba zwa kiango. Tolela ki pe lisusu. Pour na tout ça ma belé. Mais souka nango sécession wana et bungati na komba Kimbangu. Kasavu bo accueilli président Mobutu aye. Président Mobutu Tangaye, je crois que l'histoire est allée. Chaba et Kendeki, banane bayaki na sima Chaba, ba Kibin, ba Tuandenge na ndenge bayaki. Mais président Mobutu a eu les contacts avec papa Diangenda qui est le cadet, il y a papa Sino qui manque no, tata na bino alobaki, ma belé ko Kendete. Mais ndenge ni ba boto déjà côté à Chaba, papa Diangenda a tindaki ba kimbangiste belé, soko yoka ka prière moko ba kimbangiste bazala wana ba benga ngo le 6 avril. Oko ko luka yango ba kimbangiste belé bazana ngo. Oko mona na kata prière wana bazako loba ete makila ya batu et comme le la lizibana miss na tata nzambe okeko sepena ngote pona nini po batu bazali ko wela kibokonzi nkolo pesa biso ba konjo bazali dini o ba kozala bien pona ko tambusa mboka peuple za na kimia guerre wana salega 80 jours à pamba niet et sili de récupérer ma belle na biso donc voilà makambe bele to ke na ngoti na histoire to ke na ngolelo solution zali papa Kimbangu na spiritualité yendem da ko pesa biso force ya mabelo alobaki ko kabonate pona to récupérer ma belle to tambusa yango mais loko moko zali ko zanga biso ceux qui to récupérer ma belle et que ba konzi baye ba vandi biloko misa to zanga bango amour bolingo ezanga bango mibeko evanda kate pe misala ezala kate parce que nakata bolingo nyonso soko tali ko mona pour un Congolais à trahir Congo manque d'amour ba yokanité pour na kolia na bango moko wana ke imbango akekota zamba tanga koti zamba bomisi bato po yaza ko luka kolia na mwasi na bana na et peuple aza ko kufa donc ok si y avait l'amour to ko kena niveau wana te ke to ko bomana amour ezali mais René na bokoko na biso na culture na biso zalaki soki tata to mama alingo pesa mwana na ye mayo komona meli mai ndambu apesi mwana na ye ezali l'affection c'est l'amour même na ndako na yo ngai mwasi na ngaso na sengi mai akoyela nga vera mai atie omona ye pa meli ndambu apesi nga kwa lakisa keno bolingo ezali soki na ko hésiter ko mela ou pas keno ko mega expérience wana ndambu mais aba ba no gindokia voilà quartier ba ganga no gindokia alors ça amour parce que tango nga na meli yo meli ezali bien zo ba politicien na biso misatu vanisa bango wana zo vera mai pesa bango ba mela bango misatu ba bolingo mela na te manque d'amour donc cela veut dire na mboka na biso to ko kende nango bolingo liboso ezala mi beko ezala ko vanda okei ko trahir okozala soki bakangi o trahir pona mabele makila ba tanga mi beko ko vanda suka nango ko souffrir voilà pour moi j'ai comme l'impression bo salinga yo na caméra non non je sais que la télévision c'est l'air c'est on a que nango rapide pour ba posa na ngai vous avez raison. Bon, ngamo tout na ngeza boye. Est-ce que makamu miracle nous peut salama qui n'a pas Simon? Est-ce que c'est impossible de le faire salama parce que donc au tout le que tant sous ils en a bateau yo bazo reconnaître ba valeur na biso ancestralité. Ba papa wana bazali bateau yo do ba ko banzambe wa biso bato mwindu oyo ba congolais. To mona ki to mokonza mboka kotaki akende kotala papa Simon na kamba. Mama première ministre akenda ki penkamba. Ba yibi ke bato wana bazali important pour na église na biso ya nini awa. Est-ce que
na gundenge bango déjà ba reconnaître bango so biso population zo ko ignorer mais bango ba kondi ba reconnaître est-ce que ba ko accompagner ba condité pour te mettre fin à la guerre oyo ezali ebandeli na koyeb sa yelo komoko soko lingi mutu linga makambo na ye soko lingi mutu linga makambo na ye ba congolais lelo ebele bazali koloba ouais papa Kimbangu alobaki ata parti moka terre ko kendete parce que ya boucla ki nga sali bo oui bozo landa malobane bo sepena malobane mais est-ce que mutu bozo tya en valeur donc na uti koloba soki biso petit peuple valeur to se baté mais mo konzambo ka bi valeur ya papa Simon Kimbangu oui déjà un pas le 6 avril comment mon gola combat déjà un grand pas qu'on a yé le malamu sali en mwana to ko bossa na te vraiment coup de chapeau peut-être ya mwana to résister tilelo mais fa ke nango liboso fa ke nango pena liboso que papa Kimbangu akoma eza pona ba date te alobi na yo ke tango to senga région bon déjà date wana c'est déjà ebelé mais ekoki wana te au moins journée wana so ezali le 6 avril le romona ke on dirait za la journée ya Kimbangu mais non il faut la journée à congolais nyonso na mabele même na Congo Brazza na kolo bakeno batutu pas kotamla avec le journal le ezali journal obiko pona biso mobiki si ayaki mais ça la pona Kimbangu c'était un grand pas au président Sali maintenant il faut peuple akenango musika pona oyeba ete na likamu nyonso ya passe na kati ya mabele oyo il faut to tiaka Kimbangu liboso sima nango to olonga mais soki to sangisi ba force belé yeba ke to olonga te parce que seul muto a battre la kibiso oya big side na 1921 c'est papa Kimbangu na 1960 c'est papa Kimbangu na ba guerre à 80 jours c'est papa Kimbangu Togo ça n'a pété na guerre oyo bande ko na Kivu bazo souffrir hier j'ai vu des images il y a un Kimbangis azali colonel azali na kamba dia dingi akufa kipuna aza flitis et ça linga y passe tant on a monique na kata cercueil wana na ba Kimbangis pe bazo kufa donc cela veut dire tozali vraiment en communion na bande ko bazali kuna na Kivu to bosani bango te mais que papa Simon Sala qui est impossible ça la m'appelle lo bato moi me cousse me ba wanda penda ba exterminer bango il faut to sambela ya mwana moni le chef spirituel de l'église Kimbangis atindi mabondeli na ba Kimbangis nyonso ya monde alobi ete bo sambelaka na ba heure no sa ba prière puis so bozali ko sambela bino nyonso front na bino mitu na bino etali sa côté nkamba ezali pour être ma prière na bino ezala diriger na nkamba pas ezali source d'inspiration ya spiritualité na biso et soki bo prière na wana bo prière na ba langue na biso Kikongo Chiluba Lingala na soki da Swahili na français prière et kende wana za ba mindele n'a rien à voir tout ça mais en français ça n'a rien à voir wana za biloko colonisation nzamba oyo kabiso te prière do sambela na français za pona ba mindele ba bonga na ko expliquer yango mokolo mususu yango moni mundela bonga na sambela sute pa yebi bino ba congolais bo sambela pona bango voilà eza lokolo za na mbwana ona kata lopango pas garder yo voisin pas za na mbwana na lopango pas garder mais yo biloko na ko lia opesa ka mbwa voisin jour trouble côté là est-ce que mbwana ko défendre alors papa César est-ce que na niveau ya bino bosalaka effort que le loyo makambo matea oyo zoloba awa ekota na kati ya ba classe bana na biso na pour que bana ba kuma Simon Kimbangu akoma ya bango ndenge baloba ka botama so bayibate mais na classe tang bazo tangisa ya bandi première année ti akomi ya sisi primaire akoti na peut-être na humanité atangi na kati ya histoire bazo tanga Simon Kimbangu akokoma ya est-ce que ba démarche wana ezali ba démarche wana ezali parce que ba Kimbangu se bazali za bien instruit na makambo Kimbangu na yebso ngao nazo loba ezana ba Kimbangu se be na ba jeune belé ba lekinga na connaissance ya makambo Kimbangu même na koloba mais peut-être bazoka accès wana te ya koleka na ba plateau to ici ka ba kene koloba mais kotani sango na ba classe mususu na moni jeune avec na ba yamba mususu na moni jeune moka lekia wa le makambo la jeunesse na sepeli aza mutamayele na remarquer aza mutamayele bani tout ça mais na seli na solo na conseiller na yowana il faut ça la paix effort à makasi na makambo etali spiritualité comme na ba jeune na makambo politique mais même on peut aussi la spiritualité pour tous à la fort sans spiritualité physiquement tous à la forte tous à la faible donc cela veut dire malobawana to ke na bete lo ba Kimbangis bazali ba jeune Kimbangis bazali bien avancé na makama papa Kimbangu bona ba été le mususu na école primaire maintenant c'est l'état gouvernement mutu faut instaurer que le kimbangisme est à la côté à mana école pour ba wana za ki bonzame na biso ya mona mon islam azan avance ke biso sikoyo na démarche oyo ba kondi ba lobito ça biso nyo surtout ya ko sensibiliser population na amour ya patrie na défense ya patrie na niveau ya église Kimbangu c'est nini oyo déjà bobandi ko sala déjà église Kimbangu atos à l'état OK muto aza na rébellion oza na zamba okanza te que non rezo appui église Kimbangu non église Kimbangu atos à l'état o ezali établi cela veut dire président de la république a prêté serment à que je jure tant a gagné que je jure à lui même kamo balobaka wana directement ba Kimbangu ba comme la simana
Donc, ceux qui n'ont prêté serment, on a été Bakimangis, Banotaloga, Namusika. Cela veut dire Bakimangis, l'église qui mangis, les autres personnes, beaucoup de chef de l'État, et tout le monde dans l'Inango, Nzambia, Salisabiso, pour que tu gagnes guerre, Moutoumora, Lingamakila, Azate. Les jeunes qui mangis, c'était pas besoin sensibiliser, les jeunes au bazar, souci à quoi adhérer, à l'armée, s'adhérer. On a des gens privé. Les alliés le privé que soit les jeunes à ce pays dans l'armée, à quel côté dans l'armée, soit Monique non va la phase dans la médecin, à quel dans la médecin, mais les alliés que Bakimbangi c'est nous sur le côté dans l'armée, non, na kata armée, tous alliés na Bakimbangi c'est bien, d'abord toi na omonori mobimba, il y a pas soldats au bazali Bakimbangi, donc tous alliés na belé na Bakang Kabila, Bakang Badiadingi, Badi Tobali belé, oh bazali ba soldats, bazali Bakimbangi, parce que les alliés religion na bango, n'engai que le Kimbangisme c'est ma religion. Donc voilà, Bazali, ba soldats, Bazo Bunapé na front, il y a l'église qui mangis, Azali ko bonde la, Azali ko sambela. Chaque 10h, 12h, 15h, 18h, ba héros et pesami na ba kimbangis, mais tout na bango Azali ko tala vers Nkamba, nenge ba musulman partout pa Azali ava sambela ko luka mec eza ko tenir. A ko sambela na direction mec ko prière na ekuna yo. Alors que biso source, inspiration na force na biso, c'est Nkamba. Ya ngwana ba kimbangis pour ba sambela direction Nkamba et puis na minoko ya mboka na biso ko ba koko ya ba koko na biso ba balingala. Alors papa César aux appels moto yo zalaka awa aux appels na poto. Kuna na poto ndenge ni baza ko monela bitumbo to zana. En tout cas na poto na yebsa yo 90% bazo bunda pona mabele na bango. Yango moni ba marche sala na Paris, na Bruxelles, na Londres, na Allemagne même. Ba tutu bazo bunda la pona mabele na bango. Bazo bunda pona président de la République. Parce que batebe bazo kanisa ke soto obunda la guerre to obunda pona président de la République. To kozanga mabele likolo ya inconscience. Il faut conscience na biso sala maete mabele, les gens le roi le pango na bino vanda katata tika, bazo linga ba boto la yango. Non, il faut ya rapide, quel que soit ba conflit boza nango. Donc cela veut dire bato baza na poto ba marche no zomona bazo sala ke mabele na biso ko kende. Bataki kutu carte biso pe benakati si ba commis que cette parcelle n'est pas à vendre. Voilà, baza na raison, écoutez comme jamais, ni parti à mabele wana, écoutez comme tata ndambo, rien. To kondi maboya to vanda mais to kote la bino mabele te parce que bato mingo to mona ke bateka ki lopango lelo ba koma fute la baza ko telangana, baza ko souffrir. Le roi mabele za ka moko ya mwana Congo et puis za béni et toni na bankita ata bazwi ndambo ata bazwi ni mais mabele na biso ekotika mabele na biso. Tebi pe bakimbangi se ba makasi na Tintsani. Est-ce que Tintsani pe ba di ko ça ma déjà pona ko apporter soutien wana financier na ba militaire bazo bunda na front. Na sirbo mona ki point de presse ya batambo chez église qui mangis les gars qui na Nkamba. Oyo bazali ko sala contribution à l'église qui mangis et pas ya ba soldats na biso ba di ko bunda na Mupanzi et puis pona ko pesa effort de guerre na gouvernement pona relaxer tous alliés ensemble. Côté une église qui mangis azonga simate. Voilà banel bazo tammi po bino za papa baleke ba mama baleke. Biso za automatique. Ezali ndengwa za automatique to kotonga mabele na biso na mboka na biso na puya biso moko ba Congo. Ça ne sert à rien que le lukabata libanda ba ko tonga na biso mboka un jour ba ko senga biso facture. Malamu yo moko mi tonga na kati na mboka na yo c'est là au moni ba kimbangis l'église qui mangis azava puis moko extérieur te. Tomi sale la rabiso moko. Bon bien. Voilà, à partir avant l'exemple. Il y a redevabilité. Voilà, biso moko ya wana moni zali valeur et kimbangisme. Ce que zali mboka na pe zui esprit wana ke biso moko na nous d'abord. Si manongo to comme fort parce que le boko ezaka na se ya bosenga o ezaka likolo toujours azaka mokonza ko dicter parce que yoza na se. Mala mo sale la yo moko. Est-ce que na Rwanda ba kimbangiste bazali oyo boko ko lobela pe bango bité botika makambo bitumbo yo biso a toza ba kimbangiste to lobi na bino pe botika makambo yo. Ce que bozana likambo toza na ngonyongo boya to vanda to loba. Oui, toza na ba kimbangiste bazali ba Rwandais, ba Burundais, ba Tanzanie parce que l'église kimbangiste est universelle, et ça dans le monde. Mais kimbangiste moko to azali na Rwanda ako kokota makambo na kwa agresser ba Congolais, ba ndongone ba Congolais et ça la maté parce que toza na makambo mususu un kimbangiste abomaka azaka tueur te, azaka profiteur te, azaka muyibité pe apiyaka te. Donc on a voyé ça que ba pillage union sur les ko salama et ate salami na kive salami kimbangiste okende te. Et ça interdit formellement. Donc oya kiyaza kimbangiste. Azaki kimbangiste te. Apiyaka te asala makambo na te. Parce que le chef spirituel de l'église kimbangiste a peki sa makambo na ko salama te. Tout ba pillage tout et salama a même à période amubutu ba kimbangiste bazala te. Et ba kimbangiste ba kende ki bazala piniti lelo. Donc il faut salama te. Papa César, son ceux qui te zobeta masolo ya makambo teli spiritualité batumi ba mona onka kadon ki bonganga ba mona ngo ndenge mo be ya mabe. Surtout ce babette bon dans le but que l'église kimbanguiste mais bat bazwa comme ba angle moko boy. Est-ce que ba problème to zanango et ça du fait que population azoko nier ba pouvoir ancestral il y a ba koko na bisoté. Quand ces années rare il y a un moment toujours souffrir. Bamboka ebele au moni bamboka ebele baza toujours garder ba puissance ancestrale na bango. Na repé son ndakisa mama avant que na silisa. Au moni un député aza équivalent moko na chef du village.
un député. Seulement un député, à dans le parlement, avant na kiti moka bien, bah tiens mon pépé na clim, yang ba bengi député. Mais un chef du village, na kata mboka avant na sanzete, na ba ningane na ba kiti moko ya ba ban. Mais un chef du village, ceux qui battent pas comme kufa na mboka na a comme un souci, a bengi ba sage to na sanzete, donc dans parlement. À lui pas ni battre pas kufa na mboka na ngai. Ba lo ba que non maladie no ke bimi quelque part, ba ni bona ba tout est-ce que na kata zamba o matiti ezalité que battre ba ko mela ko ba bika. Souka na ba kota na kata zamba ba juma matiti battre ba meli ba biki. Mais un député sur battre ba ko fa na quartier na a so mela ba cercueil na masanga po mela ba betle maboko. Ma kunda biso tout, na mtazam tamaye. Chef du village. Alors, donc beaucoup de gros sont en côté par rapport à l'intellectuel. Je te dis que boss en tobo il est intellectuel faut bazala, mais faut bazala en symbiose na beaucoup qu'on a bisoté aussi. Merci beaucoup. Alors to gogo le bapé muke na edimwe o azala ki pe kimbangiste o autotika biso. Paix à son âme. Nazana respect de makasi. Les lois azana bisoté awa. Mais là on a lancé message na bateau bazolanda biso. Edimwe azala ki sou féticherte. Azali pe sou na bakisité. Na souka nango déjà a bongwanaki akendeki na biloko na ye nyonso tu na nkamba. OK. Azongisaki biloko nene su na nkamba ba image ezali illustration. Pe afukamaki alandaki doctrine kimbangiste, alandaki malongi ba bengaka catéchisme kimbangiste. Ba yambi tant que croyant kimbangiste. Donc atrela su na biloko wana te. Wana ezalaki vie na ye sportif ya makambo ya bana osala, mais na vie na ye spirituel akomaki kimbangiste. Okay. Donc na suka nango c'est vrai que toujours c'est na derniers instants na dernière minute na ya betaki carte malamu ke na koma kimbangiste na tiki makambo wana po liwa ezali nango pene. Ndenge ya mutu soit préparaka départ na ye na vie. Donc liwa ya edingwe ezali lokola Moïse na kata Bible, bato batangaka na kata Bible, edingwe alekaki Moïse na bakisité. Moïse a dit na ba voilà na si nous avons ba image wana akei ko tika biloko na nyonso alela même alobi ke ba kosingai parce que avant l'église qui manisa lekay na l'église belé malobi ke na sukelia wana okufela awa asokola pe na au sainte asokola ki na mai makamuno so to ba ki manisa basala ke dingwa sala ki yango yango wana bokomona peut-être na mort na ye na makamu ebele komona ngona mai sima ba benga ngo mai sima voilà okomona ke na suka nango ba ki manisa ba koya kolela na soko na mai wana mi occasion e kozala malamu sokolo bina mi maona ko memayo eza pona ba donc ezali pona batu nyonso tu azali mutu mwindu ezali mai na biso nazali nesengo mingi mpona kokoma na lopango oyo naye kotala nzambe na ngai ata tobambaki mabanga na Kinshasa ntango ebembe na ye eyalaki esalaki ngai pasi nakansaka ke église kimbangiste ezali mpona bakongo nakomi awa namoni bikolo nyonso ezali awa doki na Kinshasa bakosaka ngai moko na ye komona papa na ye epai na yo na valise ya mikumba na ngai nyonso na ye kotika epai na yo papa nasengi yo pa papa natamboli mikili ya poto partout nake na beti batu kasi nakoki kobeta yo te nakomi awa nde na suki yo ozali nzambe na nga mingi balingaki nga na yo tokutana te me naye komwa papa simba ngai makasi na ngai ezili epai na yo naza te na pouvoir moko te oyo bakosaki ngai bakosaki mais le reste tokosolola nkulisi papa ezali esengo mingi yo oza nzambe na ngai ngai bakosingami nake poto nake partout pa bamindele nyonso tu nakoki mais toza na nzambe na biso oyo nzambe mozalisa likolo na sa atindaki alobi yo vanda awa pourkui tozoboya yo nayebisi bandeko na ngai nyonso nazokenda Kinshasa nalobaki botika kokosa ngai makasi oyo ngai nazali na yango eza kolongwa epai na yo nzambe wa ngai
soki yo pesinga makasi yo te nakoka kobunda. Moko nzambe wa ngai kamata mikumba na ngai nyonso naye kotike pai na yo soki nazongeli makambo ya mabe na liso mutu te ntango nakotika natika na motema moko opesa ngai valise ya bisengo nalingi kozonga maboko pamba te nalingi kozonga na valise ya bisengo ngai mpe nakabola baninga na Kinshasa. Nasukisi boye na kombo ya Tata ya Mwana ya Molimo Santo. Merci. Maboko 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 biso nyonso tolandi ete aye epai ya Nzambe na ye okombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Santo okombo ya Tata ya Mwana Tata Molimo Santo. Voilà ndenge tolandi ye moko mbuta edingwe asili koloba ete akomisika Nzambe na ye azali aye kotika mikumba nyonso oyo azali na yango po ete Tata Nzambe akoka kosokola ye alobi ete soki azongeli seka azali susu mutu te kasi azali na posa kozongela te yango aye kofukama ase ya makolo ya Nzambe Molimo Santo Papa Simon Kimbangu Kangani. Donc la réalité que pose à Kimbangi c'était donc dingo na suka nango ndengi liwe ya Moïse Zalaki Moïse azaki na baki sebele mais tant akufaki Satan na ba ange ba yaki ko récupérer corps à Moïse mais Nzambe atindaki ba ange alobi que non yebi sa Satan na ba ange na yeke Moïse atikali shu mutu na yete akomaki mutu na ngai donc cela veut dire ngai mo Nzambe mona kunda ye c'est comme dingo ba yebelaki na image wana ba kisi ya ba catch mais akomaki mwana ya papa Kimbangu donc akufi na carte na ye ya kimondimi ya ba croyant kimbangiste. Okay. Merci beaucoup Papa César Tosugi Awa, chers téléspectateurs, Tosololi Lisolo qui tokona Papa César Nginama o azali pe moko ba panzi sango azalaka na ratelki mazaka pe na poto bolanda ka pe na ba réseaux sociaux ba ebelele ye na ye longo tosolo na tina de Simon Kimbangu azali liziba ya makasi na biso pona que to longa bitumba nyoso za nango abeteli biso lisolo uta mondela yaka ye mutaloba ke mutu mwinda kokoma mundele mundela kokoma mutu mwindo pona ko loba ke makambo ba osala biso lobi biso ko dominer sur bango ndenge bango ba ko dominer epai na biso alors bitumbo to bundaka na indépendance batu 4 batu babimaka boye mundela beta masasi me waya autozo indépendance le 4 janvier mais biso na le 4 janvier 1959 batu misatu pa lobi ke bitumba sécession bakimbangiste babundela ipona yango bitumba ya 80 jours oyo ya ba kibana ba gendarme Katange banga bazwa kuna Simon Kimbangu azalaki babondeli wana ndem desalaki ke tolonga lelo peso ko tolobe ke to vandela bonzambe na biso na Simon Kimbangu ko pesa biso source énergie makasi oke ata munguna ye na manduki ya ndenge nini ata basangani communauté internationale biso to ko gagner kaka alors to ka bona na ye na moi annonce ya notre Congo pour tout kabona na yesi monango tozwa 4e invité na biso. Merci.